nakomisi ba mama nyonso bazala naza mobali mama ndaki aleka me ngonga na ye toki accueillir réunion ya makambo na bango ezalaka mwa pembeni awa yango nazwi quand même place na ye lokola asengaki déjà kota na yango na oloba boye mpona ngai pema ese esuki parce que bandeko nyonso balekaki basisi maloba nyonso epuis likambo yango mpe eza ya biso te eza ya bango moko bakoyeba koevoke nini bakoyekoloba kasi nga nakumisi bango mingi nalobi te soki naza koloba eza mpona journée ya basi te eza journée ya basi te journée ya basi ezalaka te journée ya bamama ezalaka mikolo nyonso soki tokoma opona yango mokolo moko donc ezoloba te tonyokolaka bango ti so eko mokolo wana osombi kado kofuta masumu wana non journée ya bamama eza te journée ya mama ezalaka mikolo nyonso ntango tolamukana na ntongo okotunaka mama eloko moko osalela ngati ntango tolamukana na ntongo otuna nini nanga eza mikolo na bango mikolo nyonso okolandela na cuisine osola na ye okosala boye mama azapi okende mosala ozwi telefone obengi bonjour na mama ezaka lelo te wana tozokosama tokosami mwa mingi journée ya mama ezalaka mikolo nyonso totika eloko wana oloba oyo eza spécial journée ya bamama te spécial journée ya mama ezali kobanda abotami bon mama ne bandi oka papa oya oya oza koma mama na ngai oya ekomi ko oya ote ngana opesa koma mama na ngai esengo bandi wana ti tano tozongaka epai toutaka moni journée ya mama ezalaka te kasi pasi mingi na makambo euti koleka ya ndeko na biso relation naza neloko nga na koki kobakisa te baninga si balobi nyonso tokoki kobanda oloba kaka akomba moto moko boye te mpo totongole malamu totombolaka bamama mpona ngai na koencourage bango likanisi oyo bazwi bakoka kosala yango mpo baobi ata na ndako soki papa asalasala akoki te mama zwa eboto papa na biso na banzi bandeko mwa mongongo na biso mwa mongongo na biso se elembi na yango nasenge na bino eloko likanisi oyo bozwi ekende ezala lepo na lelo te ekende ezalaka kaka soki bamama babundi epesaka mwa eyano moko ya malamu na kati na sukisi wana mpona akanga maloba te matondo eboto papa na biso mbala nkomi merci na intervention na yo kanga micro na yo ekozala toujours malamu pamba te na mwa makelele ya solo bandeko oyo bozali kolanda biso na mpokwa mwa lelo na émission na biso oyo tozali koloba émission ya bamama ndeko tomeka nanu mpe kotia loyembo bamama bamela mwa mai na nsima to bakozonga na masolo na biso oyo ya mokolo mwa lelo. Même si la vie m'a persécuté, moi j'aime la vie. C'est si beau. Zambia sala patro, motindo na motindo. Tande kaga, si pangon soto, moni mo pela ye.
makasi ya mwasi ya solo mama na ngai asali nyonso tozali komona ba mama na biso tango tozalaki bana mike baza kosala nyonso mpona biso na obela mama nzala mama asokola yo mama alatisa yo mama amema yo na mokongo mama akende na yo na classe mama tomoni mama asali mosala makasi kati na biso me mama wana komi delese toleka na lombango epai mama na biso ifaso isola nde tokoyeba lisusu kozonga epai ba mama mpona kopasola mpoke eboto matondo papa desi napesi bino nyonso mboto eboto mama na biso nakoloba ebele te ya koloba mpenza ezali ebele soki tolobi mpenza soki mpenza toza na ntango mpenza ya koloba tokovanda ata mikolo misato tozolobaka likambo ya bamama mais malheureusement ntango ezali te naza kokende mosala me nakoloba ndambo oyo nga nazali na yango nakoloba boye mama congolaise il faut ayeba nde esika na ye oyo azali po akoka ko se défendre. Mama congolaise il faut ayeba rôle na ye na kati ya société congolaise. Ayeba devoir na ye. Soki ayebi devoir na ye akoyeba ko se défendre. Mais soki mama congolaise ayebi devoir na ye te na kati na société akoyeba jamais ko se défendre. Concernant wera soni nga na koloba boye. Epa na biso ba bantu motaka ya mama bamona kango ka mbala moko le yo botani. Esili ebimiki okoni okomona kaso motaka ya mama te. Mais motaka ya mama soko yiko omona ngo mbala mibale. Epa na biso ba bantu ezali malédiction. Ndenge namonaka bana basi wana babinaka motakala pe bazali kosundamela bato elingi koloba ke baza koloka bino botala yango na miso oyo te me botala yango sikoyo na miso ya molimo bazali koloka parce que yo mama okoki kolakisa motakala na yo ndenge te surtout nsima ya mwasi soki mwasi alongoli bilamba mpe apesi yo nsima ezali malédiction moko ya kosakana te na epa na biso babantu balobaka balobi vaut mieux kozala na malédiction ya tata ke kozala na malédiction ya mama azala na malédiction makasi po nzambe apesa responsabilité ya multiplication epa ya mama moto asupportaka bapasi nyonso zimi yali kaka kilo te bongo bamalaise oyo mwasi azwaka na 3 mois oyo ya zemi wana ezaka malaise moko ya somo ti ayi kovanda na zimi 9 mois mpe ayi kobota mwana aboti bino mibali aboti basi bongo lelo biso bamama congolaise tozangi bato oyo bakoki kodefendre biso lokola nde na mboka ngo ya biso mibali bazalaka te yango namoninga eloko oyo nga nakamwaka yango wana navandaka ta mosusu natanga yango mibali na Congo bazalaka te po lokola biso nyonso tokoma ndenge moko mibali bakoma kopakola mbi basi bapakolaka mbi mibali bakoma kopakola malasi ya makasi basi bapakolaka malasi ya makasi donc kilobali esila yango namoni DSV likambo ya wera sone botia yango mpena susi makasi te po wera sone aza komiboma ye moko mais bino bokomona makambo oyo koyela bana mibala groupe na bango nyonso wana ezala ye wera soni ezala oyo mosusu wana soki Julien Piana ezala papa wemba oyo akolaka ta sa elongi lokola ngubu bino bokomona makambo nini koyela bango parce que basakani kaka na Congo te mais basakani su na mama oyo nzambe asala ye po amultiplier Congo mama oyo abota bango nalingaka nzambo ya papa wemba yembaka wayembela mama na ye nalaka soki nayoki nzambo ya papa wemba wana nalelaka mpo nakanisaka oyo ya ngai mais papa wemba lelo ayi kosakana kaka na mama oyo ye ayembelaka nzambo ya modele wana oyo ye apesaka lokumu ayi so kosakana na ye mais ezali pasi mingi yango namoni ngai nazali koyebisa bamama bomoni te
bomoni ke tokoki kokamata kaka responsabilité nyonso sécurité na biso totikelaka batata te biso moko il faut toyeba se défendre na moko oyo nga na vandi oyo société place nga na salaka ezali société gouvernementale nasalaka na butu mobali azalaka kaka moko oyo nyonso batikali ezalaka basi na basi. Nous devons nous défendre. Il faut toyeba devoir na biso ezali nini pona Congo. Parce que moi si azali capable ya ko changer mobali, pe azali capable ya ko changer beko oyo malamu ya moni na mboka te. Oyo moni ya malamu eza na mboka te azali capable ya ko changer yango. Parce que moi si motavana na mobali. Mobali azali ka moi no liboso. Mobali ayeba place chaussette na ezali te. Pantalon ya kolata lobe ayebi yango te. Chemise ya kolata yonde moto préparaka yango. Oyo ka mwana ya liboso. Alors ka mwana ya liboso. Mais yonde moto dirige mobali ko na mobali na lingio de na lingio te. Alors biso ba mama, il faut ndeto mitia na esika na biso. Omoni ya ndenge batete ba service biso. O kosombola o biso tozo ko mona oyo lelo ba Rwanda ba service biso e bandaka d'abord na batata congolais bango moko. Ndenge basambisa biso siko baninga bango batali babi ndoka te bango tika biso puto ya kosala ale bango siko baye kosala ya koleka mais toyebaka ke Kongo ya sika eza koya biloko nyonso biso toza komona oyo ezali lokola or ndenge elekaka na moto po ezwa forme. Alors biso bamama toluka nde tokoma mayele toluka toyeba eloko nini ebombani na nsima mais soki totikali kaka na kuku toza koyeba mayele ebombani na nsima te ata Kongo ya sika nde koya tokozalaka ndenge moko babandika kosakana na biso mais Kongo ya sika oyo koya totika basakana na biso te oyo mobali azali kosala yo komi kosala yango mobali atambwisaka train yo kotambwisa train camion kote ezela kopamba camion c'est quoi camion elika soki ozimwa cour moko moke obandi kotambwisa camion te mais tozali capable ya kotambwisa train tozali capable ya kotambwisa avion parce que tozali makasi tozali na mayele tozali na force ya caractère oyo mibali baza nango te biso basi nde tomiyebaka te les hommes sont faibles biso basi toza makasi mais tomiyebaka te mpona lelo nga mama na bino soki oza kofunaka na mosala en tout cas olo malamu otikala malamu babaye eboto mama na biso ifaso isola na kote ya malamu oyo tei biso yolongi tokei epe mama na biso Chantal Nkoshi oyo asalaki mwa introduction na ye toyoka vraiment topesa ye tango ye apasola mpoke na likambu oyo lelo ezali journée internationale ya bamama tokotala na kati na Congo. Est-ce que basi na biso ba femme congolaise babetaka bale bango nyonso ke kokomisa na kati na équipe obeta bale mobali no ya liboso entraîneur oyo aza kolakisa bale deuxième mobali na yo président équipe troisième vice-président quatrième tio kokoma na ba secrétaire équipe mobimba sur 11 joueurs bien 22 joueurs bango nyonso tu baza na mibali oyo baza ko soutenir équipe wana mibali na bango après avoir entraînement ceux qui bossent entraînement boko kende wapi komela na mibali wana sport pe kufi na katina RDC basket kaka mibali oyo baza ko soutenir bino bango wana pe ba mama tokotelema bokotelema ou bien bokotelema te bomona batu baza kokima mbango ba mama ba femme congolaise bakima mbango wapi balingi te nayebi te soki bango mutu balingi te ou bien biso mibali mutu tolingi te ba mama botelema mama na biso Mira esa abetaki mbela ba mama man balala bango nyonso tu bakoma kaka basali na nzambe ba évangéliste ba prophète ba bishop ya basi bango nyonso tu bakoma kaka na bonzambe eloko mosusu ezali te nzambe akosala balala na bango pongi bokotelema topesa